voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman oh, yango eh. Voilà, très chers amis internautes de La Voix du Peuple, amis fidèles de cette émission, Mégane entretien présenté par Priscilla Mankangila la Mégane. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission. Merci à tous les abonnés au Narabiso vraiment de partout. Merci beaucoup Nabino et bonne année 2022 au numéro 22. Nabino tout pour vraiment émission au La Voix du Peuple au Narabiso vraiment de partout. Et là j'en profite pour dire un grand merci Nabino tout Bolinga Biso et bonne année aux géniteurs de ces grands sites. Hein, Vincent, chez Louisie, Vincent, bonne année à toi, bonne année à l'équipe Mobimba La Voix du Peuple. Là je vois Parousia, bonne année à Jiva Zolandonga, bonne année à toi et bonne année à Daryl Dion ça et bonne année vraiment à Bino tout Bolinga émission au Yves Njoli les boucliers, bonne année à toi, bonne année à Didier Lukoki et pourquoi pas à Didier Ikoki aussi, bonne année à toi et bonne année à Beauté magique, hein, Balobi à Christ, beauté magique, bonne année à toi, bonne année à Baye internaute Nyonso, Bolinga émission, on comprenait, on est un peu vêtu en noir parce que musique, il y a beaucoup d'anabiso et bungisi moko, il y a artiste Wazali icône, il y a musique congolaise, il y a Mboka Congo, en tout cas culture Mobimbezali ondé, tout bungisa qui le général Defa ou émerveillé abiso vraiment, na banzem na ebele tout s'appellera toujours, na banzem na ye le président de Big Star au Solana mais là je suis avec le président Banza Bozi Bozania au Azali invité Nabiso en tout cas Azali spécial pour Nabiso dans La Voix du Peuple au Solana le président Banza Bozana Lingama Banza de Lobara le roi Banza de voir Nassima de Banza et bonjour et bienvenue dans La Voix du Peuple. Merci, bonjour. Bonne année. Merci pareillement président. Allez à mon gentil, na baïba lingarayo, bonne année, puis na bateau Bolanda, balinga le président Benz Boziana. Ouais, non. Je souhaitais, l'andingo surtout, Bazolanda Bisso, la bonne année, le Kotimbu la Sika, tout changer de Bizaleli, tout côté na Bizaleli à Sika, Bizaleli à Malam, tout le monde là, haine. Beaucoup plus pour Nabiso, artiste. Apparemment, N est relégramming dans la corporation Nabino artistiquement. N est un comportement artiste et artiste. Les gens ont un LT. Comportement est mutuna mutunenge azozula makamna. Et depuis banda musique mutumo appelle ça kanda te ozanga na mwantima na. C'est normal naza mutu nazo bakanda ba ndenge nyoso tout. C'est normal mais na ko manifester ngote na l'écran. Nous avons le l'écran. Nous avons privé, alors, président Benz Bozi Anatozano Lelo, solo là, par rapport à ma musique Nabiso et dans des corporations à musique au beaucoup fait et les lots avant tout côté na Marambo et Talipé Matanga et alors président Benz dès au moment de banda carrière na yoningo lobi que bonne année 2022 bah tu vas changer bizarre surtout l'artiste va changer et présent depuis au banda et là on est choqué yo lelo au pena sur au vando se poser ma question pourquoi j'avais fait cette musique, pourquoi j'étais artiste si y a à refaire en fait. Ngai dans un elo mo na regretter nas artiste na sepelara nas artiste na sali pe o pe na ko ko sala na sali na regretter mais ba regret na moto na vie à moto ba regret zanga raté dans le sens que ngai ba regret na ngai za mingi na beaucoup plus na baninga auto travailler na ba batiki biso ebele très bien bakufi ebele ezala ndenge nazalaki na zaiko ezala na ye na ba isifi lokole na yoka lokole na balanga star na shock star na anti-shock donc on ezali ba regret pendant na volo ba regret ba comme tout soit eza normal mais on ezaki bozana batu bosana bon batu ba bungi ba disparaître à Carabo le jour le lendemain ba bungi bon mona bango du suite
Et ça règle, oh, le sur Vandi, ça te fait un peu peur, aux Obanga un peu. Non. Père exact. Oui. Mutunyo surtout à Bang Aliwa. Ceux qui ont dit que nazo kufa au bang. Mais aux autres fois, si on est en dessous, mais ngana yebi que na ozalate na okufa. Donc Mutunyo surtout aux alate. Mutunyo surtout au kufa. Mais Nathan est sengeli. Nathan est sengeli. Ah ouais. Parce que nous allons tous programmer. Mutunyo surtout à programmer na journée. Nathan est très bien. Donc ce au chico banga. Ça sert à rien. Ça sert à rien au Tchako Bank. Et puis, Ming va quand ça va que bateau va au coup faire ça Mikolo, biso Mikolo te. Oh, abîme va des fois. Va quand si bon te. Na yo moi na pe. Na biso pe de rokende. Rokende fa. Bébé coûte oiseau kende. Ah ouais, ba innocent. Ba innocent. Alors le président Lelo Betili Solo que Bobungi Simbate Belé et je peux dire bah poids lourd, il y a musique Nabiso, Otangi, bah Papa Wemba, bah Madilu System, bah Pepe Feli, Papa Babindombe, Tomoni Lisusu, bah ça vraiment est belé au Batiki Biso et Lelo yo est commis tour, il y a général des FAO. Impressionnant yo, émotionnant yo par rapport à la disparition, il y a général de FAO. Qu'est-ce que tu peux dire? Nga nazali artiste oyo nazalaki na des FAO na ba dernière minute na Abidjan. Na Abidjan. Kabengisaki biso na Abidjan concert na bien 24 heures rumba. 24 heures rumba na rumba rara. 24 heures rumba. On va bengisaki biso et puis eza suite ya Nenge rumba na biso ekoti na UNESCO. Ah d'accord. Alors, babenga biso de tokendeki na defa. Yo na orchestre to yo moko kaka perso. Na quelques musiciens, quelques artistes, yepe na quelques artistes na ye. De tokendeki kuna to Betty ya Betty ngana Betty. Avant et puis ya Robert après. Après, tozaki na biso ndenge ezalaka kaka. Tozaki pe matin ya kopase na ye na Abidjango. Bien sûr, lobaka po ye kobima mpenza kobima neti boye après soirée ndenge ezalaka. Tour ye asalaki yango te. Azalaki ne na palais. Bien, azalaki na ye bien. Mais attaque mpaka ntango omonaki collègue na yo, frère na yo, ozalaki na bengisaki yo boki beta na mboka libanda et tout ntango omonaki ye présent Bozi. D'ailleurs, je suis dit que moi santé à moto. Moi, l'air ndenge aki l'air un peu triste. Non, et là, on a remarqué que que na concert. Na concert, so beta qui avant tant ya robeta na mona qui est azalaki parce qu'il y a ça showman. OK. Il est vraiment à bien na rapena na osakanate. Mais j'ai remarqué azalaki avec un peu essoufflé. Étouffé, peu essoufflé, essoufflé. Très bien. Dans le sens que avec une moins difficulté à octave. Moi, je suis sûr que Zoyemba, au na gamme, mais on comité. On va bien qu'à demi-temps. OK. OK, non, libanda, obeta libanda. Donc, Azaki penza na forme même dans sa voix, ninga yembaka. Sa voix na ezaki na voix na mais bunga. Pas ko bunga. Azo koma na octave. Très bien. Et si que sengelaki. C'est ça. Mais azaki na bien dimanche wana tukutana na ye. Lundi, tu as un restaurant, tu fandi, tu sololi. Et les soloni à souka yebsaki yo avant yo zonga na yo. Non, les solo o ngana ezalaki à souka ezalaki kaka tant au solo na restaurant. Dernier ko solo na ngai ezalaki na ye na restaurant. Tant au solo na restaurant, to solo siko makambu ya forme. Ya rolata kaka. To solo na ye ma solo ya ba J3. Oh, à l'attaque J3. OK. Il y a un J3 de façon et régnant les lots. Ils ont en plaire. Ma casse, les lots batu benza. Bazoye bate olati bena J3. Ba cher. Batu baye bate olati ba cher. Mais après
Non, donc par rapport à Bilamba, vous savez qui, donc c'était l'adieu au fait, le revoir. Par rapport à Bilamba, tout ça. Nous avons moi dossier mon na Cameroun. Ok. Non, aucun des Cameroun. Ça va. Dia ma BPZ en moi conseil au ça qui était be dossier en ça par concernant la musique parce que ça là qui est bien. Au ça me conseil na lettre comme on mutongo venda ça bien ça bien les gars na concert na mona ngo normal biso tout peut to kokuta na na concert na mona ngo normal après to kabwana wana tito mona isouté parce que na après-midi wana ba 18h na kansi nde azwaki avion na ye po akende Cameroun. Sikoyo tango akomi na Cameroun bozalaki na mutu akei biso tikaki na Abidjan, il fallait kozwa suite ya mutu na bino ndenge akendeki. Okomelaki pete? Non. Biso ke tozali sur na contact très bien. Wana soki ekomi nga na baproducteur. C'était Gilles Sana qui était le producteur? Non, c'était pas Proda. Okay. Gilles Proda, il y a qui producteur ivoirien. Ailleurs, voilà. Jean-Marc, You, Nanenga Côte d'Ivoire. Alors, tant a commis juste na 3h et quelques, il y a un hôtel vers 4h. Na tongo nango. Na tongo il y a lundi, il y a mardi. La tongo il y a mardi, le producteur a eu que non, ton frère a eu de malaise. A eu malaise, beti ndaku, beti ndaku. Azofungola te. Azofungola ndaku te, akomaki ti 20h. A comme dit 20h. Alors, na 20h wana tant ba bouki porte. Donc ba obligé ba benga ba policier. Ba kota que déjà il est déjà parti. Non. Ça a été une crise au Pongi. Azalaki abatika. Azalaki déjà affaibli. Voilà. Donc Azalaki déjà malade. Toute seule, sans personne. Voilà des baillés bissibition. Mais après, bah qu'il y a un hôpital. Quand bah qu'il y a un hôpital, Nancy va traiter qui est mais à côté qui hôpital de sa nature. J'en ai un qu'on fait un hôpital à séparer, à préférer qu'il va traiter dans hôtel. Dans la zone à comment il est bien. Chose moi comme ça bah tu as à comment il est bien. Cela veut dire à comment il est bien. Parce que avant il peut aucune répétition. Il fallait bêta samedi. Oh là là. On est qui mardi. Il y a qui mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. À Betindou. À Betindou le samedi. Dans Ndoule on a bêta qui samedi. On a zoloba les alliés. Bah nouvelle parce qu'il y a d'autres personnes qui avant crise moi sala qui botan ba ko bimisaye alors parce que ça fait na zonga ngana bozi fait na zonga ngana bozi azotanga ka komba bozi wana oyoka ki ngope na yoka ki wana sikoyo na za sur tango penza ezaki après wana sala concert après concept tant il y a bêta qui n'est comment qui prend sous santé et bien yo moko déjà moi à mon avis déjà que moi il déjà les souster on a l'air ou on a tam sous comment il regretter faire na zonga nanga kina bien tout ça on a passé les autres normal ah ouais
Merci beaucoup et comprenez un peu et tout vraiment tout betali solo il y a général de FAO surtout les le banabatsual keno et Corona tout ça là et tout mais sûrement le président Bozi a expliqué bino comment est-ce que azaka un peu soufflé comprenez hein alors président Bozi pourquoi seulement nos artistes bazotika biso kana bamboka libanda surtout sali moi analyse moi tout monde papa yo matika biso na Côte d'Ivoire les lisusu général na Cameroun pourquoi seulement ba poids lourd na biso à Congo bakenda kotika biso kaka na bamboka libanda moni liwa eza programmé par liwa ya moto ezala na rapport moto ndenge biso batu bazolobela moto akokufa partout ezomona donc akokaki ne pe kokufela pe akokaki ne pe kokufela pe na Abidjan mais Nzamba permettre ezaka na Cameroun Nzamba programme ki liwa ne ezala na Cameroun po biso tout tobela kiti voyage yango biso tout tobela kiti ezaka ba grippe ya ba grippe pepe mora mabe bon omoni ba grippe oyo eza mabe pona neti biso ba mikolo biso ba mikolo soki grippe wana ebeti yo soki ekuti yo lisusu na maladi mosusu ozalaka nango na kati ya nzoto vraiment nasi eza mwa mpasi po ebikisa eloko nde oyo ezosenga ke neti tozalaka toujours korespecte système sanitaire wana ndenge geste barrière vraiment eza pe nécessaire bino bagene bino wana problème te bino oza na problème te na sens que moi souplicité ezali ema makasi non problème ezali ke nzoto eza na maladi mosusu te nandini non neti yo oza na lobaka so obeli malaria omeli kisi est-ce omelaka kisi chaque jour non c'est ça donc na sens wana azolobela alors soki grippe wana soki ekuti yo moto ozalaka déjà na maladi na nzoto wana nde soki ekomi sikoyo mobulu. Voilà, alors merci beaucoup président Benz Bozan. Alors parlons un peu de notre musique hein, parce que tout le monde a déjà des Yoruba qui regrettent nayo, tous les qui n'a regret et parlons de la musique na biso ya lelo et de yo moko tant que biaka kolo na musique opoye biso so la musique na biso to comme na dimension nini déjà et via ko perda déjà ba grand ba sala déjà ba époque na bango et lelo na génération ba kenda ki de yo moko tant que le grand-père au format pe ba tebele. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à notre musique, l'avenir? Bon, ngai nakoloba musique na biso rumba, identité na biso eza rumba, vraiment eza bien côté. Mais, as-tu bien mais on est zolo bébélé. Mais ezoloba bo, ezoloba il y a des artistes oyo ba comprenant idéologie dans le sens que bakomi ko bunga bakomi ko sala musique ya bapaya eza sur rumba culture na biso baza ko bungisa culture mais il y a d'autres artistes baza ba comprenant idéologie bazo sala rumba on ezali identité na biso. Alors na sens ya question ningo lobi na roloba ke rumba ouais musique na biso eza na ngo toujours. Alors olobi ke ba bungi ma rumba ba bungi ba koti na moi urbanisme na kati quelques artistes na bi pas tout de fois ça vous choquera bino bato beaucoup maka personnellement na comprendre ngo ezali système ya koluka kwanga ya koisa culture na biso système ya koluka kwanga ya koisa te mais eza système ka ya koluka kwanga parce que côté wana ezo simba musique ya bapaya ezo simba yango moni ba mingi ba koti na ayemi na lingala mais akoti na musique na biso ya bapaya voilà et ayemi na lingala koti na musique na biso bapaya. Alors le président Bozi et na bato on a eu aussi la musique wana de ozatuma temps koyoka moi quelques personnes ba koti na yebano ba bungisi moi ouais bazana bango na tant que anti polémique
anti-polémique nakotanga bakomo na bango te eyebani nango niyo oza wana oyebi na yo réalisateur na biso ndenge aza wana agilva ayebi na ye bato baye na bango ke oyo bato bazokodevie musique nyonso tu bazolanda kote mai ezotyola kote oyo kwanga ezosimba bazozwa konga alors neti nga naotikalaka na rumba ochange te loseka mo ya collaboration eyeke nobeta mpe mwa par exemple daju bana ya obeta mwa mpe jamais badaju okoko compare bango na musique ya Congo te nabendi mwa baurbaine yango neti bosangana neti badaju o musique bango bazosala mpona nga eza musique européenne eza musique ya Congo te ya rumba te eza musique ya poto ya libanda na biso racine na biso sur la rumba congolaise ya koyemba ma chérie nake mwa biloko wana ya eza na kati ya rumba na ba générique na ba danse mabina na biso générique tout eza na kati ya rumba kaka rumba na biso basukusu banini mais ntango bokomi kodevie pene ekomi mpenza otia subinoka te baotiaka bango ekomi sikoyo non bato bazotia biso ka te ezali ka bato mpo na ngai bacomprena ata mosu idéologie ya musike yango te mpo biso lelo tozobetaka tozovivre kaka na musike ya kala tokende uti Abidjan bapere nde bazoyaka bajeune mpe bazoyaka kosavouraka il y a des jeunes oyo bazolinga koyeba mpena histoire bazali eza des jeunes jeune mosusu koya bino bayokana bango bamusike wana te bazali balingaka bandenge na bino na kala bazoyokaka parce tellement bazoloba kala yango esalisika kala wana nde elengi donc voilà makambo eza ebele toza na temps mpena te makambo eza ebele elelo mwa mpe mwa sika mpe wana président kokota mpe mwa kisika wana mwa moke mpe te na kati ya ntichop tozwi mpe mwa sika moko moke wana biso toza déjà na sika na biso ezaka na kati ya rumba il y a des choses, il y a des gens aussi, le président il y a un rappel, la nenga qui kala kala qui sika le to yo ka président. Nous avons la rumba auto sali, sur le marché. Bon, sur la côte na ba réseaux sociaux, ba omona ba yoka Alain Boyika. Alain Boyika. To sali featuring mo na Buropela. Alain Boyika na ba chanteuse ngai. Ba nouvelle formule donc soki bayoki ekangi Alain Boyika efandisi masolo bato basepeli eza rumba mpona ngai eza identité na ngai ochange note ata tokomi na ba 24e siècle soki nazaka na bomoi nakobetaka rumba. Alors président Benz oluti koloba parole moko koloba mpe bato bazwi yango meme na bainternet olobi ke non bajeune talent bajeune musicien artiste nde babebisi rumba na biso nalobi il faut préciser bien il faut expliquer biso il y a des jeunes oyo badévier babungi nzela mpo na ngai bazobunga mpo bango bozonga na bango me bazobunga me bazonga nde ntake ekwanga na bango nano esili te koliama yango mokolo kwanga eosila nde bazongi mokolo sikoyo rumba sikoyo emati lisusu ntango yango ekomata bakozongaka su na ro parce bango bazotala kote oyo mai ezotyola yango na bango bazokende me biso totikali na standing wana kaka na structure na bino ya rumba emata toza wana. Alors le président Benz lelo tokoloba banani omoni sans polémique comme les anti-polémique mais il faut loba pe ça la biso pe bien na ba internet ba Holanda yo o balingara pe grand-père parce que ce ko lobé belé ba net nani pe yo moni ba osala rumba bien o pe so vani bité avenir eza ba jeune oyo ba ye bazo sa ba rumba ya bien bangoto na ro cité le mois de yo solo ba non obika non moi j'ai mon boké na yi déjà sur ta cité na yo na roloba na ondima na kaka Ferregola na ondima eka Fali Poupa na ondima oh innocent balume même ye na ondima e bongo siko donc nangi nalingi koloba te ke ba oyo pourquoi parce que esprit raisonnement ya biso ba congolais ezalaka toujours ka à côté
bazakazaka na bato na bango soki nga nalobi ke oyo bakosala boye bato na bango bakoleka suka na baémission mpo babino kocrache obangi mwa place wana ose respecter en fait nalingi na nga koloba te bango moko bamiyebi bato oyo baza à côté bamiyebi bango na kotanga bakomo na bango te mais bango moko bamiyebi peut-être ben si quand même ba président azobomba pour nini président sala moi hypocrisie pourquoi fala lo bakaka banani po bato bayeba beki anga koto na bunga ki na zonga nyo surtout ayebi na ye ke na bato bazali na rumba na bao baza na rumba te fanatique nyo surtout ayebi oyo bayebi musique parce que oyo bayebi musique te bayeba différence wana te oyo bayebi musique bayeba bozi oza parmi ba musicien oyo sala ke musique na biso et qui est vraiment liboso o sala lelo mwasi azwa moi sens na côté tali musique et na lelo na musique ango oyo bato bakomi ko utiliser vraiment basi mingi na ndenge na bino époque na bino te. Pourquoi le bani par rapport à ça? Parce que ça première musicien oyo sala pe lelo musique na biso ke liboso au côté Bastille et belé moi bozo yemba boye moi si pembeni moi nini et qu'est-ce que tu peux dire par rapport na ndenge lelo pe comme na orchestre be fois na moi chanteuse ne pembeni fois la maman tout moi pembeni oloba omoni lelo koyemba na basi et commune en plaire so talimo ba groupe quelques groupes bazaka pe na ba fille na bango ba yemba na bango cela veut dire Kopango Simba. Ok. Kope Simba. Idéologie nangai ezalaki koyemba na ba fille na chorale. Ah, chorale kaka. Koyemba la bango na chorale ndenge ka toyemba na ba mibali, ba jo et tout ça. Mais nangai na bakisa ki ba fille po na kopesa différence. Déjà le moi création moko. Mais bato abana oyemba bango déjà na ba fille avant, ba ve taboulé, ba franco. Bazoyemba na bango mais si na bango bazoyemba na ba fille ezaki style onga na yeki na moto yo ya style ka ya chorale ngai na yeki style ya mibali yani bo sala ke mibali ndi toyemba ka biso tout to sala ba cœur to sala ba lead biso tout vraiment style ongo pe Simba et vandi pe et vous êtes fier ah tu es fier na moi pas to sala ki na moni penake na moni penake idéologie pe Esimbi. Donc voilà. Et le et ça les liango, il y a ba jeune ango, ba comme simplement chanteuse ne peut même ça qui danseuse, comme to yemba, te mekana yemba benan. O yembi ba peso pe yo moko zo kumbe la musique. Comme pour mo vendre rapper. Tu te dis musique na biso pe ekende. On va mambile pe ba bima, ba machala, ba to zakare belé. Tu peux dire quoi par rapport à ça? C'est ça que ba jeune chanteuse oyo bazoya baza na idéologie te mingi baza na ba idéologie te na sens que baza pressé mingi baza pressé yango moni bazobima te yango moni bazobima te po babima ezosenga il faut bazala na patience mais baza na patience te. Et ça bino monde ba mère mbili ya bango comme bazawa ba bouger te donc ça bino monde bozang sa bango patience to bango moko non bango monde baza na patience te balingi ba somba ka car lelo asala orchestre lelo ba bengue président donc makam nyoso ko balinga bazwa ka lelo yono moni bazaka ba stationné. Voilà, merci beaucoup là d'autant de la fin au moins déjà nous bazazawana alors le relation on a chanteuse no faida Pasiraza kakato. Non. Et ça sala au PC mokakosu. Bon, faila azala rasusu na bisote. Asala orchestre na ye. Bakamne na ye bakakutute parce que tous ensemble été. Asala orchestre na ye, azala ba musicien na ye, azala makamne. Et idée so so moko mosusu bakisana kati orchestre tikika ozaso ba. Non, biso nga naza déjà nazalaki na bango 3 il y a kei batikali 2 vous comprenez batikali 2 naza na Nachiko Paradis naza na Pams Ngoma oyo toza na bango mais bamisusu mpe bakoya bachanteuse bapti choc biso bachanteuse bakozala na bango 4 5 échanger bien
Merci beaucoup, Président Benz Bozéana. Nous sommes arrivés à la fin, comprenez. Tu es qui vraiment à chaud pour un peu parler de ce qui se passe dans notre très cher et beau pays, que la RDC, surtout dans la culture, il y a beaucoup d'anabiso. Il y a pour perdre vraiment icône, hein, parce que tout est devant, il y a Simbi Racine, il y a musique Nabiso, le président Boziana. Je dis encore merci et bonne année Nabino tout Bolingara, précis à Makangila. Alors, quelle collaboration tu as à la future? Il y a président Bozi, collaboration ni les sous-souem sur un artiste. Après, on a noté, moi, futuriste, Kofi, Fali. Bon, oui, Raji, Ben Piana. Pour le moment, Nazara na boule va featuring. Boule wa Nazara, on te toto ça na boulon pela. Nazara na boule wa na te. Et tant que le leader wa yo boyo, je peux même vous bêter moi fuite, ça lui peut bien ma collaboration. Ceux qui, parce que mon artiste congolais, ceux qui ont ça la featuring va zoaka ke aussi là. Yé à Tombola. Alors, je l'ai en sens. Alors, je sens que je l'ai en na mona ngo ezala bonté ngana mona ke featuring ezala kaka ko sangisa ba idée mais tu sais la culture hein bien sûr ko sangisa ka ba idée ezala ngo te nana ngo asali featuring bala mongo a sombi avion ou a gagné ou a sali boy non yango eloko na yo lingaka te parce que ba ke mutu moko fuli yo atongoli yo boy na sepeli tamsu na sepeli artiste moko to ça ne featuring tant on a proposé batunaye baloba oh non bien wana basila boy makambe belé baloba ndengwana yango malamu to ça na sopi ba featuring te ba fa comme ici na kwa na bino to fa na bango eza nango problème te eza nango problème te mo so sali featuring te mais et choka bino so balobi ke ba président na basila ba bien na ba musique na bango ezaka ba busoba ba yebile bango makama musique te. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez en ces moments. Merci à Baye Internet Union sur Bolandarapiso et merci beaucoup à Binotou, hein, Bolingarapiso, vraiment de partout. Et merci à Gassi Massamba, le Playboy. Chris Sarkozy, et merci. Alors, président comme nous avons souka, tout on peut répéter. Début déjà corps, il y a général, oui, le but d'abord ok, nous avons quand il y a délégation, par exemple, à Kolobani, ma réunion. Non, bah ça semaine au kaka corps de voya, mais jour à deux, il y a aucun et banité. Bah qui sur le lobby les 4, mais tu évites, nous avons un petit siko dans nous. Mais vous avez sélectionné par bateau va venir Kozwa. Non, nous avons sélectionné un bateau va au Cameroun. Bah Kozwa et après il va nous après là. Dernier zalaga, ce que Fandi le temps organisation et ça. Et bah qu'on a beaucoup d'ambition bah Kolobani déjà. Bah Konzambo cap jusque là bah Konzambo cap bazo oui bah bouger. Bah bouger titre comique et biso donc le Cameroun cela veut dire bah bouger non. Alors, vie est aussi Nabiso, mais juste une question, ils sont polémiques, ils ont pu au côté de la vie privée, ils ont rapport à un peu d'éclaircir, puis l'opinion, puis bêtement les bakwa koloba, tandis qu'on a qui des aviés, des général, des fois ils ont déjà aviés, ouais. Selon la spéculation, parce que le général a tiki paiement moins. La mission de tiki té, a tiki té, la mission de tiki moins. En tout cas, ngai banda na yebi def depuis 84 on a habillé. Si les lots au Gabon, il y a des gens qui ont fait les solos, peut être jamais les solos en Mabana. Pour nous, on a évité des façons à moi. Pour nous, on a évité des on a artiste, M. Tansouba, ma mère pas zapété. On a mère, on a madame. Ok. On a zéro front. Très bien. Ezate ke opo le lo kufi ata suki azalaki vivant so batuni na ngana loba na mona na ngana mwasi nete mona te na mona donc c'est les spéculations oyo yebi tant que vient na ye oyebi no ngote non wana na yebite na loba o ngana ye. Merci beaucoup, Président Benz. Tu as dit que tu as eu la deuxième fois. On a essayé de faire moi mindoule bête ça biso bien et na bay balanda kayo au balingi au balinga kayo mingi il faut contacter à T-Shock il faut bête bino pende za la rama libanda caméra yango wana il faut s'adresser na ba mélomane tout balinga la bonne musique balingi toujours rumbe bunga te ningo lobi rumba na biso yeke moi ba OK na ba ko bunga mais bato balinga ka rumba wana ya nenga na biso wana soza na biso toza chaque lundi tozalaka awa na Popo Kabaka na mboka sikate hein Popo Kabaka na Popo Kabaka siège na Popo Kabaka numéro 12
entre Éthiopie, Avenue Kassavo. Dans les prophètes. Et puis, na jeudi pareil. Ok. Le bateau, il a besoin tant de il y a les solos et tout ça. Moi, soutien un peu. Parce que la vie, le le bain est bandé. Côté soutien, on a bateau, on a soutien. Comme on a un rare, mais. On va à côté urbain, hein? On a évité. Côté musique, on a on a évité, mais. Dans le biga, ce que Bazali, il y a déjà position à Bisso. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech avec le président Benz Boziana. Merci Nabilo Toubolingara Bisso, vraiment en tout cas. Et merci à Vincent Chiluizi, le géniteur de ce grand site. Bonne année à la famille Mobimba, Faïma Kangila. Bonne année papa à mon fils chéri, Jaden Benenkron. Bonne année à toi, maman chérie. Bonne année à l'internaute Toubolingara Bisso. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, prenez toujours rendez-vous dans la voix du peuple et cliquez dans l'émission pour partager, pour commenter. Ça a vraiment plaisir. La musique Nabiso et ceux qui nous ont besoin de et bonne suite de programme sur nos antennes, plein de bonnes choses à vous. Au revoir.